Si, si. C'est là propos ya mwana nsuka. Ngana zo lo bakaka makambo uti na muloko ya mwana nsuka. Na zo lo makambo uti na muloko na ngai te. Mais kisi njoa, omoni ngai. Nga pesa bato conseil te. Pona ibsolo vérité. Nga pesa bato conseil te. Pour conseil, bato bayoka te, bato bayoka mingi na ba conséquences. Alors conseil eza na muti na moko te. On te vaut mieux à subir conséquences après on comprend que makambo bayebisaki eza bongo te. Conseil na pe soki sinjora. Oui, bah, ok, ngai moko, papa king yosko, osanga, ça c'est un. De deux, makamu, surtout yozo sala, pour na obéi sa réputation JB comme salir, qui sont toujours au foot pour moi, appelle JB, ils sont pour junior, à dénigrer qui, au fait l'humidé, awangana feri yango bata kofula mde basali yango nga mpona nga na yebisi bino eza luvuno ya luvuno moto asali makambo oyo asali jili makambo oyo ya moto junior akotelaki soko bino bokokaza neti jedire oyo bino bokosala biso toza bana mike toyebi jedire te nga yebi jedire nga formé na ba GDR nga zwa vie na GDR donc auto le beza 12 na yebi GDR eza 12 papa king o babeti eza 12 bato mosusu oloba ayaki koluka mosala ayaki koluka nini ayaki koluka makambo bala te non ayaki koluka mosala te age wana ayaki nango ezalaki age ya koluka mosala te bazalaki koencadre eza age bayaka koluka yango mosala te fo boyebaka ba age ya kolobaki moto ayaki koluka mosala mona 11 ans ata na poto bapesa ye permission osala te ata na afrique mona 11 ans asalaka te mais lokola azalaki danseuse il fallait baencadre yango omonaki epreuve neke jibe na baconcert ata ya bambongo mona nsuka bandeki kokota te mona nsuka azali kozalaka na baconcert ya ofele balobi nga te nalobi batuni ye surtout na 2024 oza na agini alobi aza na 30 ans so tosali 30 ans moins 9 c'est abotaki na ba 2021 donc abotaki azalaki na age ya 21 ans mwana nzoka selo bapropos na ye kaka ndenge azoloba selo ye moko mwana nzoka ndenge azoloba kaka cela veut dire ezomolakisa nini bato moko armée noire eza nsima ya mwana nzoka bazokopuse mwana nsuka ke lobabo bato yango baza banani kombo na ye krisi njora tosabone biso tu chez Mokonzi officiel kozaba information nyonso bolingaka Karim Mokonzi la baronne na ye lisusu tokobunda na nzoto te. Big up fire, boom, fire. Karim Mokonzi, c'est juste un big up. Karim Mokonzi la baronne. Boyokini. Ouais, bonjour, Balandinho, suis chez Mokonzi officiel. Hein? Bonjour, ou soit bonsoir, ça dépend, il y a air, beaucoup dans l'année émission. Oyoyo. Et ça, toujours humble serviteur, Nabino, béret rouge, hein? Moko ya ba soldat ya Karim Mokonzi, Moko ya ba analyse, Oya Salar analyse, et pas ya chez Mokonzi officiel. Boyebi ki actualité, Internet eza koningana, Internet eza saturé, Internet est bougé. Actualité, les Carabiso Karabongote, boyebi ki ces derniers temps, tozo vivre une actualité, moko oyo batunyo so baebi, ezaka kaya jibempiana papa chéri, l'homme qui a sucré la banane, Binadama. Pona bandana une actualité ya jibempiana papa chéri, Binadama. Narobananan ko remercier ba oyo nyonso oyo balingaka béret rouge, soldat ya Karim Mokonzi, soldat du peuple.
Bao nyonso ba soutenaka musala na ngai na kopesa merci vraiment hein na les designers ya Philo Kimenga hein nouvelle formule ya Philo Kimenga ya yo yango yo hein nouvelle formule avec le président de Kimenga et pourquoi pas na pesa masola mwasi ya mwindo ya kitoko mbote sika zali simba papa batela vraiment azala toujours en bonne santé surtout toujours ya Philo Kimenga lelo tozo solo la masolo ya Jibem Pianaki et papa chéri l'homme qui a sucré la banane balobi ya Philo Kimenga très fâché. Nengeni beaucoup côté Jibem Piana na miniature et pourquoi pas je dirais un grand merci naïe moko honorable Chico Bofasa Dieu ma tête de série numéro 1 hein, fils du bourgeois ici Kazali Beret rouge soda na yo yeyo et pourquoi pas na tirer mon gratin na papa lopango Beret rouge soda na bino yeyo a mesana ko sepelisa bino na bémission ya calme ya propre boyebi ke internet eza ko inda tokokio solo la makambo yo kaka boyete parce que balingi ba déranger wenge balingi ba beta wenge 12 babosani ke wenge nde mukolo 12 ah oui lelo yo na émission yo tozozwa le bitter de la prolongation Papa King très fâché très fâché tant nazolo ba très fâché tozozwa Papa King en direct awa na téléphone aya ko solo la na biso pendant 15 ou 20 minutes to mekanan ko débattre to solo la makambo balobi mukonzi ya solo alia kangulu ya lito imoko te foko lia ngulu mato mibale makambo yo ebuti wapi bimeli wapi boyebi ke actualité ya makasi ezali Adidas Arena a fait rigoler à Jésus de Nuance, maire chanteur de mon pays, Bataring. Oyoyo a promis qu'il biso le 20 août, à Zobambole la biso, Adidas Arena. Mais, si bitement boye, to fanda to lala to lamuka, to yoko kutana na makambu, ya mwana nsuka. Mwana nsuka, boyebi déjà que, histoire na ye ezalaka CCC to yoka yango mais ebimaka boyete ndenge eko bima lelo to mona mwana nsuka bimi sortie médiatique ya koya koyebisa biso que Jibem Pianaki et papa chéri l'homme qui a sucré la banane abotisa ye mwana Jibem Piana sundola ye Jibem Pianaki paka ete patati patata donc ba makambo ezebele bokolanda ngo kaka ne émission o ya Beret rouge hein les soldats de Karine Mokonzi. Nalinga ki pena souhaiter vraiment ba sincère condoléances na biso na famille Mokonzi Mobimba et surtout précisément na Karine Mokonzi oya uti ko perdre ndeko na ye oya uti ko perdre batu oyo vraiment o to bengaka ki bazalaka pembeni na ye pona ko fortifier pona ko moraliser ye Karine Mokonzi azana matanga la Chine populaire de Karine Mokonzi biso nyonso toza vraiment na matanga tozo partager matanga na Karine Mokonzi o azali leader d'opinion o azali autorité morale o azali la mère supérieure o ya simba internet mutu o ya pesa internet valeur na forme lelo soki azate na za sur internet ekozala tomber parce que Karine Mokonzi nde histoire ya internet lelo to ko solo makambo ya Karine te to yende ko solo la makambo ya papa chéri Binadama boyebi ki papa chéri oyo apesa biso de la bonne musique na kati ya Kinshasa avec sa belle voix papa chéri oyo a valoriser musique congolaise papa chéri oyo babima na orchestre ya mutu moko te na betaka c'était tilelo babima na orchestre ya Kingani te ko ba uta quartier la te ba uta viva la musique to ba uta Victoria te ba Jibem Pianana ba we ranson ce sont des gars félicités ce sont des vieux à féliciter pour ba salamu kilina bango ba ya ndeke babima ba s'imposa lelo soki tozo tanga ba faire ba fali ba déplique ba musicien ba zebele ba something tout ba Suzuki Luzumu ba Savané de Picho donc génération nyonso oya na sima na bango bazwa gu na génération wenge batala wenge ba envia wenge pona lelo ba koma o bazali ba musicien ba leader o lelo tozo mona ke après wenge na histoire mutu moko te akoya ko contredire makambo na zoloba ezana orchestre mon côté lisusu ebima na sima ya wenge ezate parce que Koffi Olomide oya tiaka wenge panzi na mbanzi oya zwaka bango comme rival na rival na ye lelo to comprendre que Koffi Olomide alingaka kotika wenge calme te parce que ayebi ke wenge muzika
4x4 tout terrain, hein? Bah y a un esprit na bango moko, bah y a peine un système oyo lelo to mona ke et fanda musicien faut na parler à danger, faut na nanda ku moi si y a danger, faut na bana ya bien, il faut bana batanga, il faut bakara danger, bah tu ba memela biso système wana lelo yo eza wenge. Ce que otali ke na génération wenge tozalaka lisusu batu oyo tokoko beta libanda te parce que na génération ya ba papa ou ba kester ba elaka biso ke fou sapologie, faut là ta bien, il faut à la propre, il faut à la bien parfumé, bien rasé, mais wenge tango ye wenge on azolobela ya werate ya JBT mais nazolobela wenge 4x4 tout terrain ba yela biso idéologie ke jeune il faut à la na parler ya bien, il faut à na kara bien, il faut bana batanga, il faut stabilité wenge mutu yela biso système wana mais lelo oyoyo toza vraiment choqué ou soit toza vraiment blessé ya komona histoire ya mwana ntuka oyoyo azalaki déjà na wenge oyoyo ngana kokiolo bake mwana ntuka pona to banda zaka na paka juma bobike na paka juma ko uta paka juma eza déjà esika o to bengaka ya bandumba ya bachel esika o mwana koki ko bima bien te. Lelo yo mwana ntuka utaka paka juma pona intégrer wenge muzika BCBG ya papa Chéri Binadama. Jibe Piana zala na ndako atikala kotinda mutu moko te ke kende ko lukelanga mwana ntuka po ya bina ka danger ko leka zambrota, kende ko lukelanga mwana ntuka po ya bina ka danger ko leka sœur na biso Monica tanga zala ki de son vivante, kende ko lukelanga mwana ntuka po ya bina ka danger ko leka Sandra Lina ba beauté, non. Ye moko asepela na wenge. Que non ngai ko bina na ngo ifuna kende wenge suite ya ba parents na ye mama na ye na ki sinjora oyaza derrière makambu o nion sezo se passé lelo tant na ebsa rabino ke ki sinjora c'est un chor, c'est un sorcier, c'est un lesbien na makasi oyazo luka déranger wenge muzika 4x4 o ebandi na génération ba wera ba jibe lelo eko kita na génération feregola. Pourquoi ki sinjora nazo tanga ki sinjora boyebi ke événement eza moko ya makasi eza Adidas Arena. Adidas Arena ya feregola Jésus de nuance. Alors ki sinjora vi ke aza na parti moko o biso nyonso toyebi pour ne pas citer vraiment côté aza bino nyonso boyebi ba comprendre que actualité na minito c'est feregola Jésus de nuance. Il faut to sala nini, il faut to dimner actualité à feregola parce que biso to uti ko beta ba concert na biso ya makasi kuna oyo music star na biso azongi awawa sans actualité, sans même kolobela ba concert wana et ça l'impact mon côté et ça li base mon côté na internet et leki na persi yango balingi pe ba kitisa Adidas Arena ya feregola na bisaki binoke tozana bango mayele parce que banda ki biso nanu na histoire ya kotia polémique entre JB Piana na feregola yango moni na émission na nge uta oleka na saki bino bagolo tozala mayele to finga JB Piana te weranson te parce que bango bat basala nzela lelo pona ba fere baleka et heureusement que feregola en tant que wenge man oya yebi affaire ya 12 atikala kokota na ben salité anate aya ko répondre papa Chéri JB Piana na vis-à-vis à mwana na junior o atenaki ba langage ya mabe vis-à-vis à feregola. En tout cas to beta ki ngo kara parce que toyebi ke 12 biso nde toza bakolo 12 na yebisaki bino ke bagolo to touché na JB Piana te JB Piana aza papa oyoyo asala nzela pona ba fere ba fali ba ya koleka bagolo o bazali na distraction bakota ba finga JB Piana. On a dit ce qu'on vient pas. Ba ope bazala ki sage net ba biso to kokyo toucher papa te po mona mona bolumba papa to ya bung sanzela yango monto beta ngo kara tozo tala ka objectif eza moko Adidas Arena masolo o ekangi masolo nyonso. Alors pona banda na koyebisa bino ke mwana ntuka ba bendi epa ya kisinjora Sandra Lina ba beauté o yaza drogueuse o ya melaka drogue Sandra Lina o ya tikala na rando ya JB Piana to yebaka te tina nini ya kanisa ke JB Piana fo azoya chai mwasi na ina ndakwa botisa ebana afanda na ye or que rien JB Piana za na carrière musicale eza mulai il faut ça là ndule na ye nalingi pe na senga la ba mama diaspora nyos o bazana poto bozwa kaka part ya ko tenir rigueur pas JB Piana te ke JB Piana faut kanga il faut ko sala bo faut marcher non o wana boyoki mwana ntuka yeko bima pona aloba makambo o eza selo ye me ya JB Piana pe nanu toyoki te soki tokozala na chance kaka
toko luka ba musicien ya JB Mpiana pour na to interviewer bango to luka ba porte-parole ya JB Mpiana hein vient na ngai Roger Ngandu que je salue en passant la tête qui fonctionne l'homme qui a la tête au-dessus de ses épaules toko luka e pour na to interview na ye amekana nko yebisa biso concernant affaire mwana ntuka mais lelo oyoyo na bino ke tozana mutu moko oyo azali vrai ya JB Mpiana hein Papa King, le bitter de la prolongation, très fâché, à intervenir dans l'émission. Batounet, son Félix Richard, un prêtre parmi les prêtres aux États-Unis, très fâché. Dans l'histoire, oyoyo, tolinga qui tozoye, mais contenu attend, tokozwa kaka Papa King. Avant tozwa Papa King, tokotana une intro, il y a Mwana Ntsuka. Boebike, Mwana Ntsuka, affaire oyo soki ezalaki vraiment ki ozalaki na souci ya kosolana JB. Tozalaki na souci JB Mpiana memao na poto. Pona ngai olingaki oluka si de Jimampata oyo azali mère ya wenge lelo mama otoyebike atikala na wenge si de Jimampata olingaki oluka ye si de Jimampata pa alingaki abenga Weranson alinga benga masa na yeki JB Mpiana balingaki basolola komema na poto c'est rien et pas JB Mpiana papa shira ko yebisa héritier wata mema mwana na poto ba komema na poto mais tango ye nango na internet awawa c'est que yo kopesa kaka ba internet mbongo batia na ba miniature ba o bazanga masolo ya kobeta ba beta masolo na yo o protéger mwana na yo te soko za na souci ya mwana na yo protéger mwana na yo olingaki oyana makambo o na média te vu que okoma drogueuse bosala association yana ki sinjora na janvier na Sandrali na bokoma komela drogue yango moni sous les effets ya drogue etindio oya koloba nyoso ozoloba meto yebi nani azana sima makambo oyoyo ki sinjora linete fundio avant tozwa nani leader avant tozwa mutu oyo ko intervenir na émission na biso ya lelo tozwa nanu yemoko mwana oyoyo na sima ya drogue na ye boyoka makambo azoloba toyoka ye solution na makasi te na kolobela ngai mutu akolobela ngai za te ona ekoluka ya Sangalina ma Denise sa mama oza pe na bana basi kota likambo na ngai naza na mutu akolandela ngai likambo te nazosouffrir na patiente bana 7 ans nazela prise asunganga mais ti lelo prise ayambanga na telefone te lelo komomona nga lokwa salite moko boye akotala yango susu te mais ye mutu abebisi vi nanga banda na age 11 ans abandaki kotianga bamisapi Zambo te sika zali ayebi parce que mutazali komemanga pa président ba okosa répétition zali bazwinga toke kuna wana président à l'époque afute na booking na chambre président Zambo ta kotsanga na chambre président bandini kotianga misa petit elle comme na 13 ans na lokoli deuxième na âge 13 ans c'est président et sika président JB Mpiana zali ayebi makambo atinda chauffeur na ye papa saki lutunga ayaka kozwanga na installé presque na mona ba périodité parce que le basi likambo ezali na yebisaka Zambo tana bombelaka mama biso ndenge président Jiba za ko yebisa ngai azo yebisa ngai ndenge wana parce que na yako yebisa président ke na mona ba périodité ndenge na régler ki na mona so na régler te parce que tout na ngai o régler na yebisa te na régler te na yebisa na régler te le président Jibe atindi chauffeur ni papa saki lutuma ba yiba zunga na mutuka na mboba manga na hôpital kokoma komisanga na hôpital ba betanga tonga na lali après maman na mona komoloba ko anesthésie na la mukabwe na moni cantine ya makila tokati wana pona kozande kona biso a mwasi ta mingi te boyebi ki tozoyamba Papa King le bitter de la prolongation d'émission yo tozwa tan rosola na ye ngala linga ina intervenir moke kaka pona ko informer binoke mwana oyo aza très bien éduqué uti na famille a bien tango déjà okutana ba geste ya bongo okozonga mbangu na mama no expliquer que mama atala côté na kendaki oluka musala tala makambo ezo se passer za boye à ce moment là nde mama na yalinga ki azwa pe relève ya koluka moyenne ni ya kokutana jibeto ya kofunda mais tango bo consommer yango bande konanga ya basi ba mama bazui temps ya ko consommer yango parce que bayeba que JB Mpiana zo pesa mbongo JB Mpiana zo mema mwana ba voyage JB Mpiana a changé vie ya mwana mais lelo oyo tango ba monike JB Mpiana zo kipe lisusu mwana oyo te vika koma ko mela drogue vika koma na ba vie na ye ya salité ya mabe abota na mbali mususu JB Mpiana récupérer mwana na ye pona kola na éducation ya bien apesi na maboka mama na ye nde créer ba problème onyoso
Pourquoi tant offert atiaka date nanu te babimisaka makambo oyo te? Pourquoi tant oki sinjora zotu na faire gola tia date faire atiaki date te babimisaki makambo te? Mais tant faire gola Jésus de nuance atiaka ka date ya makambo oyo bagolwa bola muka. Mbala moko bayepe ko babando bimisa makambo pona ba dimna actualité makambo etali biso te biso en tant que ba wenge man to ko défendre wenge parce que wenge za na guerre na latino wana to ko bomba na te balingi ba dimna actualité ya Didas Arena ele kanenge ba actualité na bango eleki to ko défendre wenge tina suka pour génération onyo ces génération wenge ba fali ba faire ba bourompe la ba la cause bango tout ba koma ba musicien po bazwa ka goût et pas ba wera ba jibe ba lema ka ba Blaise Bula ba Adolphe Dominguez il faut to défendre wenge tina suka na saki bino ke lelo tozana invité to ko yamba invité na biso Papa King le biteur de la prolongation très fâché aza mécontent na histoire oyo tozo benga Papa King tozwa Papa King en direct na téléphone depuis les États-Unis à Mekanan ko Kosolola na biso concernant histoire oyo alors tozo benga Papa King en direct des États-Unis to meka ko partager na pendant 20 minutes ameka penan ko pesa biso couleur oya zweli makambo oyo couleur oya yokeli makambo o selon litoyi na parce que analyse mutna mutakomi ko sala selon litoyi na selon boyoka melina en tout cas ba maman na ngai ba papa tozala batu oyoyo balia kangulu ya litoyi moko te. Voilà tozana Papa King en direct awawa tokoyamba Papa King en direct d'émission. Bonjour Papa King. Bonjour mon vieux. Bonjour Papa King. Ouais, bonjour. Bonjour Papa King. Bolimbisi. Bonjour Yaya Bolimbisi na rozo mwata. Na rozo mwata muke na ebi koza mutamusala mais awawa histoire izo se passé na Kinshasa na za sur actualité yo moko zo mona yango pona tokota na actualité nanu na rotuna boni santé boni makambu na mboka États-Unis ezo kende boni Papa King. États-Unis za kitoko bato bayebi baope bayebi te mais États-Unis za dali bon. Voilà. Voilà. États-Unis eza bien Papa King naza sûr oza mutu oyo olanda internet oza mutu oza branché oza mutu oyo vivaka na internet parce que oza un vrai chinois et deuxièmement mutu oyo akenda États-Unis na tongo. Papa King actualité ezolobama sur base ya Papa Chéri na mwana oyo to bengi mwana ntuka to moni asali sortie médiatique na ba chaîne internet pona koya koloba makambo ya Jibe Mpiana papa pona kozo ta mingi te na yebite yo zolanda internet oyambi makambo oyo ya mwana ntuka zolobela Papa Chéri na ndenge nini Papa King yo ozali awa en direct na chez Mokonzi officiel intervention ekoki ozala nini concernant makambo oyo à vous la parole Papa King. Merci pour la parole. Nous passons la parole, vraiment merci. On a intervenir mon peine loko. Omoni na osanga bandeko na biso ya ba congolais na ba congolais il faut to longwa na ma monde ya ba émotion. Il faut to longwa na monde mo so to yoki likambo mbala moko to yemba na moko to bano sala ba émission to bano loba il faut to longwa na monde wana. Selon ngai ndenge na yoki ndenge na bato bazoloba na internet concernant JB na condamné JBT na condamné pe mwana nzoka te si mais na yoki na litoyi na ngai ya gauche nazozela pe nayoka na litoyi na ngai ya droite mais selon oyo ngai nazoloba eza selon ngai eza selon JBT eza selon ngai si selon bapropos ya mwana nzoka nga nazoloba kaka makambo euti na monoko ya mwana nzoka nazoloba makambo euti na monoko na ngai te nalobi te nga te monalobi yango moto alobi bapropos nga na oloba na minute oyo ezali nzoka. Oui, si, parce que jusque-là, j'ai bien piana, nano alobi eloko moko te Papa King. Jusque-là, tozo yo kaka ya mwana nsuka. J'ai bien alobi eloko moko te.
jiseleza kaka mwana nsuka mutazoloba monango jiseleza kaka mwana nsuka mutazoloba sikome mwana nsuka azoloba wana mwana nsuka azoloba ngo mpona nini mpona intere ya nini banani baza nsima ya mwana nsuka bato nini baza nsima mwana nsuka foto oyo bango ke bato nini baza nsima mwana nsuka parce que mwana nsuka depo aboti ti lelo eza 9 ans passé depo aboti mwana nsuka ti lelo eza 9 ans passé totika tomoni mbala moko na ba YouTube na ba miniature ekomi jibe aviola mwana nsuka la mwana nsuka jibe aviola mwana nsuka jibe abotisa mwana nsuka jibe asundola mwana nsuka na ba page ebimi bandeko na ngai bomemamaka te botika komemama soki bozomemama eza mabe mpona nini komemama eza mabe yo yoki likambo ka litoi moko obandi mpe mba moko osela ngo abanalisi na litoi moko non oyoka soni mwana nsuka na 2005 alobaka ke aza na 11 ans mwana nsuka alobaka aza na 11 ans mais alobi jibe aviolaka ye na age ya 13 ans aboti na age ya 15 ans mais lelo na 2024 balobi nga te nalobi batuni ye surtout na 2024 oza na age nini alobi aza na 30 ans so tosali 30 ans moins 9 seke abotaki na ba 2021 donc abotaki azalaki na age ya 21 ans mwana nsuka selo bapropos na ye kaka ndenge azoloba selo ye moko mwana nsuka ndenge azoloba kaka cela veut dire ezomolakisa nini bato moko armée noire eza nsima ya mwana nsuka bazokopuse mwana nsuka ke loba boye bato yango baza banani kombo na ye Christine Njora Christine Njora moto aza na cope oyo mpe na kati ya cope oyo biti ya cope oyo eza kobebisa actualité ya feri so boyebi yango te naoyebisa bino eza verité biti oyo eza koboma actualité ya feri bango cope na bango bato basali eloko armée noire oyo basali eloko oyo objectif na bango ezali kolongola actualité ya feri en ligne yango moni bacreye idéologie ya mwana nsuka baya neti ke o jibe aviola mwana nsuka jibe asala bo sere ya mwana nsuka bino ntango bozoya koloba makambo bozoverifie te bino bato bolinga bofunda jibe soit disant baassociation oyo bosali na poto oyo bolobi ke bokotia plainte contre jibe botika na bino distraction na tribunal basambaka na baémotion te na tribunal basambaka na bapreuve basambaka na baémotion te basambaka te mpo nga na mama kongo oyo mpo nga naza mida nalobaki boye mpo nga nazalaki sara matama nalobaki boye te basalaka kuna bongo te kuna eza makambo bapreuve oza na preuve te okoganye te bokoya kokoma wana ntango bakokende na tribunal bokokoma nini agb parce que aza moto afaci parce que aza moto akentel yango aganye procès bokobosanaki tribunal asambisaka na bapreuve biloko mona nsuka oloba eza lokuta eza vrai te batie maloba na monoko kelobaki ozali na 13 ans soki na nga tanisa biloko makambo tu mona nsuka oloba eza lokuta ntango mona nsuka akoteli na bcbg jibe atangisaki ye classe yes ou non oui jibe atangisaki ye classe akenda classe asisa classe basisa classe te asisa classe donc aza diplômé papa king mwana nsuka azwa diplôme mwana nsuka azwa diplôme bango eloko mo baoyeba te
Only bolo, you can on the internet, the only bolo. Pour woman again, bazo réfléchir député, bazo réfléchir terre à terre, maybe député, député, so goes over you think deep, you gotta go to all the way to down. So every fucking in a muzindo. Deep muzindo, fucking na muzindo, comprendre que bato ba réfléchir na l'écolo, terre à terre. Et ça na loi mo côté na musique, na monde art, et na loi mo côté bacha âge ke na âge oyo mwana moke musique ezalaka makambo ya âge te musique ata mwana soki aza na 2 ans aza na 3 soki bomoni ke mwana oyo aza deya na talent bokoki kozwa ye bokomi koencadre ye neti ba 18 ans après ase lance ye moko sikoyo bino bobenga jibe pd soki babili bobenga jibe parce que bamona pédophile boyo kolongwa na poto bwa basenzi bino boyo koyokola bamona kaka na poto oyo boyaki na bakongo boyebaki yango voir même pas okomolobango zwi bakadre mwana azwi mwana mobo na balabala kuti mwana mobo ya bangungu na basita peta bapaka juma botala ye bavideo yakani balokutaki na balabala bokomprendre ke zwi balokutaki moto azosala ye kosala sikoyo atangisi ye classe asisi les classes abotisi asombeli ndako abokolaka mwana na ye jibe mwana ntuka ola mwana na ye me mwana ntuka azomela badrogue do jibe atika mwana na ye akola na badrogue bino baparent bino bato boza baparent bomona ngo eza bien et surtout pe mwana mwasi kotika ye na maboko ya mutu neti ye ndenge azomela drogue eza kobebisa toute une génération si babosani ke na kantusa babosani ke jibe asali mosala moko ya makasi na nzoto ya mwana wana cela veut dire malgré so eza nzoto basentiment ya nzoto bakanga yango te bagarda yango te bato mosusu aloba ayaki koluka mosala ayaki koluka nini ayaki koluka makambo bala te non ayaki koluka mosala te age wana ayaki nango ezalaki age ya koluka mosala te bazalaki koencadre eza age bayaka kolukola yango mosala te po boyebaka ba age olobaki moto ayaki koluka mosala mwana 11 ans ata na poto bapesa ye permission kosala te ata na afrique mwana 11 ans asalaka te mais lokola azalaki danseuse il fallait baencadre ye yango omonaki preuve neke jibe na baconcert ata ya bambongo mwana ntuka bandeki kokota te mwana ntuka azalaki kozalaka na baconcert ya ofele oyo babengaka concert populaire mais soki bala bavage te bakela lubumbashi balo ovage na moko mwana ntuka balobetaka baconcert populaire mais baconcert neti payant oyo ezalaka mbongo ya na obetango te mpona nini azalaki mwana moke bazalaki kokadre ata bavoyage ana kovoyage te ana kovoyage na jibe te mpo azalaki nanu minere amoni baboniki age na ye ekoki bon basentiment ya nzoto jibe agarde yango akoki kogarde yango te asali oyo akoki kosala mpe bato baoloba non ezala na age moko te eza na age moko te batiela mwasi soki mwasi akokisi 18 ans aza na age moko te akopona mobali mwasi so akokisi 18 ans akobima na mobali ya 60 ans akobima na mobali ya 70 ans akobima na mobali ya 100 ans akobima na mobali ya 1000 ans ça dépend ya mwasi kaka aswane ndenge aolinga si tuna mpona nini babosana tuna eza mpona nini balingi bayokisi basambusa jibe balingi baboma jibe balingi bato moko bapoliticien bakoti baoyo bavoka moko soki ya politiki soki tala bandeko pour information sikoyo o sikoyo nasona bino sikoyo neti sikoyo papa keni pour information nayebisa bino verité sikoyo na minijo omo babilingo na bino te bosala ekoya na mai wana apesaki bino ba explication wana karese bino pour information
bilo tout bon beta et quoi la maille Mais bato bosé la mokulu na on sabi bien bato bosé la mokulu marche c'est là berin et ça forme et ça le comment faut ça et ça pour moi congolais ayoka ka bato baloba na moi toute information bato baolo on va ça la kabale contre JB na poto au 12 ans otika ba soza likambo tuna mais batika na isino ba batika nalingaki natuna de Papa King balandi ya chez mokonzi officiel baza ebele nayebi ke bamama baresponsable bazawa bato bazo de pleurer makasi ya koloba ke JB mpia na bebisi vi ya mwana wana azwi na age ya 11 ans na age ya 15 ans abebisi vi na ye mais kolanda kaka na kati ya histoire kobebisa vi ya mwana wana quelque part tozomona ke JB mpia nasombelaki ya lupango mais balobi ke lupango wana basalaki je ezalaki ya tatu moko ya muluba ayaki korécupérer lisusu lupango wana est ce que eza vrai makambo wana te mwana wana ateki lupango na ye basombeleli lupango na JB aza millionnaire JB aza premier artiste congolais koma millionnaire atiango na tele artiste ya liboso na Congo afete 1 million soki baartiste mosusu bakomaki na bango na ba 1 million wana nga nayebi te mais artiste ya liboso première fois namona ye mpena baofete abi bon nakomi naza na banki leo na 1 million eza na banki ya JB aza artiste oyo akabela baartiste presque tout ya Congo bakash JB ndako basombele mwana nsuka JB akosala ye jeudi te mpo ndako yango ezalaki ya bamillion te JB asombelaki mwana nsuka ndako mpo mwana nsuka eza nini mpo mwana nsuka mwana nsuka akuta na tokotoko mwana nsuka akoma komela biloko ya mabe mwana nsuka ateka lupango na ye na mama na ye bateki lupango mama na ye ake na ye mpaka juma mwana nsuka ake na ye Chine ntango ake Chine mbongo esili na Chine mpona koluka banzela bafrance koluka banzela ba États-Unis mais Papa King neti nazokato maloba vie pourquoi pas alukaki JB na moma wana ke non papa chéri memanga na poto lena tikala awa na kembara awa memanga ina mwana na poto lelo nde mwana ntuka démarche na makasi so to comprendre eza kaka ya kokende poto pourquoi pas sengaka ngo avant te omoi biloko mwana nsuka azoloba lelo ya poto oyo mwana nsuka aloba ya poto eza babiloko bakotisi ye na monoko aloba eza ye moko eza baide na ye te donc eza makambo oyo nzora ayebisi eke mwana nsuka lobake omoni nde JB amemi Virginie na Zambota atiki bango na États-Unis yo yaka sikoyo odembela ozomona te kazokosela Zambota makambo tala petio na eloko azoloba d'ailleurs imagine tala petio na mwana nsuka eloko azoloba ke Zambota azozwa ye bake na Fidaouz eza pala ya JB azobenga yango Fidaouz eza pala ya mokolo aoke na Fidaouz kuna na nini epape na pala ya JB donc JB akotika ye nani Zambota na salon abengisi ye mwana nsuka po JB abima na mwana nsuka mais mwana nsuka po JB abima na ezaka yo yakadi viens aza bebe te ese JB akokende bascénario ebele JB a besoin ya scénario ebele po bima na mwana nsuka JB aza besoin bascénario ebele ta mwana nsuka deve JB olobani po JB akende bascénario ebele JB aza bascénario ebele ta mais po monake maloba wana bakotisi yango ye nani mwana nsuka po badimine JB na bato oyo bazoluka badimine feri mpo nga na okende na baémotion na bino te parce que eza propre eza bor ebeti elongola toalite feri yango na osenga bagolwa oyo batimba balala te na osenga na bagolwa oyo bakolala pongi oyo bakolala kidiba etali po eloko oyo bon comprendre toza en direct osomona si donc bagolo bafokisi mpona Adidas Arena na bango babima na baje oyo na bato oyo bazokota na baje oyo bato tu baosala bemission contre JB bandeko na ngai bemission oyo tokosala eza bavie ya bato
basomba yango te. Personnalité ya motu nde bozosalir JB bautia na baminiature bino to bautia JB na baminiature bato bautia JB na baminiature na ndenge bien gloire à Dieu mais bato bautia JB na miniature na ndenge mabe bandeko tout se paye ici-bas ouvre na de la forêt à Limba tout se paye ici-bas au fond d'ango. Papa King nalingaki na tuno question mususu na uta kolanda kisi nzora lobi jiba lobaka akoloba te mais cette fois-ci pour affaire oyoyo il faut aloba parce que affaire oyo et toucher beaucoup plus personnalité ya JB yo en tant que parent en tant que responsable conseil nini okoki opesa na na part ya JB mpiana avant na ona kende na mwana wana yo en tant que parent responsable okoki oyebisa JB akoki réaction ekoki ozala nini vis-à-vis ya makambo oyo nyonso ezoleka selon idée na yo. Là selon idée na ngai so na bina pesa JB conseil na opesa JB conseil ke moko marcha moko le papa chéri na mkamino da ko vient na ngai mwana sukaza ne peta zo banzala hein andinga ba personnalité andinga ba prêtre koloba te mais mwana suka ayoka nde nzala yo comprendre kaka petit mwana suka ayoka nzala ndenga petit après po petit ndenge azalaka version d'enfant na yo esala ye bien on a ba vertige petit a ba vertige so bengi petit so na petit maintenant on benga yo sula na ye kolinga kosula kena na privé penati pour la minute na azana akomi muta suspect so bengi no fo bengi to sa ba roje ndandu wala ma batebele bele bo fani bo solola na ye au deuxième esprit comme ça so comme le ezali au pesi petit po peta na nzala ya po manzala obomi makelele mais soki obomi na yo kosala o poza no libre oza obligé te opesa ela oza obligé te parce que opesa ela ezaka poza mama mwana yo na cadre wana si obuti déjà bana bobuti na bakobana bobuti mwana moko ozala bien mais oyo ya kolobaki ono bafunda JB bato na botika na bino po wana kutu esimba nango te mpesa donc je soki eloko ya opesa mwa petit mo pakolo sepeta na nzala ya po nzala ouais lelo na koloba na mokolo wana. Merci Papa King na idée wana na ngai na clôturer pe ko tuna yo na l'égard ya mwana ntuka kisi njora bao nyonso baza derrière makambo o bazo tia appui na makambo yo okoki opesa bango conseil nini par rapport ya avenir parce qu'avenir eza mulai komona kaka makambo oyo ezo déranger communauté congolaise eza soni au lieu to s'attacher na makambo susu mais tozo baluka na makambo oyo en tant que parent responsable mutu et raisonnaka okoki oyebisa nini na kisi njora na mwana ntuka démarche no ekozala nini vis-à-vis na bango. Bon, alors on a vu ça kisi njora c'est na Christine njora kazete ma là eza bien parce que on a BCBG na soutenir bon c'est presque belé mais na ramta JB pour battre sur le papa King alors makambo pour côté la JB parce que ça mta JB na ça me vérité na soutenir bon c'est belé mais na mta mokolo ngai na lobano lelo wala pesa kisi njora mbo va c'est la faire promotion atikala kosala affaire promotion te aliambongo kisi njora aliambongo akima bakenda na soki janvier bakenda na nani na Brazzaville kisi njora akima na lara ça veut dire kisi njora makambo kisi njora asalaka ngala yebi ke ya vérité te eza kadiosh makambo kisi njora azosala mais kisi njora omoni ngai ngapesa bato conseil te mpona yebiso le vérité ngapesa bato conseil te po conseil bato bayokaka te bato bayokaka mingi na baconséquence alors conseil eza nango ntina moko te moto vaut mieux asubir conséquence après acomprendre ke makambo bayebisaki ye eza bongo te conseil na opesa okisi njora oyebango ke ngai moko papa kingi yosko okosanga nga moko okosanga ça c'est un de deux makambo nyonso tu ozosala mpona
bébé sa réputation JB. JB comme salir. Qui sont toujours au foot en haut. Pour moi, on a appelé ça JB. On a vu mon bimba, je ne sais pas mon bimba. L'élection, on a na wengi na lexi fina mala wengi jamais na ko linga batu ba yeri ba ibi fo wengi salite baboma wengi baboma mita wengi kaka pona ba sentiment na bango musique ezala la concurrence ezala normal concurrence ezala loyale mais tout ça la concurrence te lelo obo mosala eza sous concurrence te obo ça lelo za vie privée ya JB bozo finisa JB na makambo ya salite bozo faire ça jibe na ba imagination parce que mon sur le bi ba sala kinga ba sala kinga beaucoup tisi jibe na kati ba merde beaucoup tisi jibe na kati ba biloko jibe azala kana hote olingo kuti sa vie na ba biloko na bino o bosala kana ba fere o bosala kana ba kofelo mile o bosala kana ba fali o mo biloko na bino bosala na ba fali na biloko na bosala na ba fere na biloko na bino bosala na ba kofelo mile jibe asala ba je na bino te so makambo yo eza mpona junior wana oloba soki makambo oyo eza mpo junior adenigraki Koffi Olomide awanganaki feri yango bato ya Koffi Olomide basali yango nga mpona nga nayebisi bino eza luvunu ya luvunu moto asali makambo oyo asali junior makambo oyo ya moto junior akotelaki ya moto junior akotelaki soko bino boyoka neti jedir oyo bino bosala biso toza bana mike toyebi jedir te nga yebi jedir nga za forme na ba jedir nga zwa vi na jedir donc oyo toloba eza 12 nayebi jedir eza 12 Papa King oyo babeti eza 12 eza 12 eza 12 bien planifié ozo comprendre si eza 12 bien planifié. Donc, tout bête à bouiller, tout qui n'a pas bouillé, pour ce tout qui n'a pas bouillé. Junior, tu as une mission. Aïe, vous savez l'émission. Junior, il y a une question. Tout ça, la briefing. Tout le monde, ouais Papa King émission lekelengi me vie attend na habité na kata yo Papa King temps ezokende na habité mot de la fin na yo na batu nyonso o bazolanda biso bazwa chance ya rolanda biso na chez Mokonzi officiel mot de la fin na yo ekoki ozala nini batikala na yo na matoi bayoka oyo po koyebisa bango en tant que mutu pe o asali analyse na ndenge na ye hein en tant que mutu oyo asali analyse na ndenge na ye mot de la fin na yo ekoki kozala nini Papa King par rapport ya makambo o nyonso zo se passé na internet na yebite okoki oloba nini lilobano ya suka ekoki ozala nini mwana mama nisi lusambo nyumba ya nani na defa na bo ya kofuta bozosala bakampagne mpo bodesabilize binadamu boko wana Papa King mutazoi na nzambe oyo apesaka grâce na ye na bahemble na bato ya lingi chamutu cha nzambi eloko bolingo nzambe akela poto lingana awa na mokili ekoma mpona intere gentillesse bato ezali se na présence sokopesi mokongo osambwe na matongi po tozolia bobengi nga ndeko po tozomela bobengi nga moninga mokola likambo bino ndekomaka ya kotanga na koseretrouve lokola yesu masiya na ngomba ya golgota mokolo ya liwa na ye Karine Mokonzi la baronne mama YouTube mami de la Chine pesanga Naomi la père donc na feza mwana mama Suriama na muzizo mère fashion the night mère fashion the night voilà voilà
Merci Papa King, merci l'intervention de nos grand frère prêtre. On a bois kaka Papa King, le biteur de la prolongation. Très fâché, je vous avais dit que Nayambel Bino Papa King. En tout cas, merci vraiment vieux totika autant aux amuta musala, aux amuta makambo belé. Faut que nous retang aba dollar na yo, faut que nous retang aba yoji na yo ezali ya bilamba ya propre bon message na ngo totika yo. Merci Papa King, à la prochaine intervention. Torobenga yo ezambala liboso pe ya sukate. Merci vieux. Osimba osoda magazi osimba kitoko. Merci. Merci Papa King, bye bye. Ouais, merci. Merci na ba chinois nyonso ba abonné nyonso ya chez Mokonzi officiel. Wana zaki intervention ya Papa King, hein, le biteur de la prolongation o na bengaka Papa King na sabino ke ba boss bazaka rami balé na la Chine tozana les Sa Majesté boss Jimmy Belao, ya Karine Mokonzi Sinorité la baron la patron tout c'est pas ça la Sinorité. Pourquoi pas toza l'appel sous na boss Papa King, le biteur de la prolongation Pina réserve ya lo barana suka nenge tozana ba Son Félix Richalako, un prêtre parmi les prêtres aux États-Unis d'Amérique, honorable Chico Bofasa Djema, Bolandi intervention, il y a Papa King, Nenge Aouti, ko sapola ko loba yango, mwana tsuka tanga bandaki ko yoke lengi ya mbongo na misapi, aki ko loba yango te, mbongo elenge sangana na misapi, olobaki yango te, et subitement lelo fait rigola Jésus de Niance abimisi, date il y a le 20 août, pona New Arena Adidas Arena pardon boyeli biso ba makam oyo mwana ntsuka lobi ngana ide na nganta ke beret rouge na suki yawa na lingaki na sabino mwana ntsuka soki amonaki vraiment ke ezokende boye alingaki alukasi de jimampata en tant que maire alingaki akutsa ina Weranson balinga bakutana jibe mpia na oyazaka na facilité ya koya esika nyonso o Weranson abengaka ye ayaka balingaki ba trouver solution na likam oyo pona poto ya mwana ntsuka mais amemi yango na sortie médiatique pona koya ko dénigrer jibe mpia na pona ko diminuer actualité ya fait rigola ya Adidas Arena ba Gaulois Papa King alobi bolamuka tozala kaka sima ya actualité na biso moko eza Adidas Arena bolata Adidas Arena bolata Adidas pona tozana concert le 20 mubange na concert oyo batu nyonso baza mobilisé bauta de part et d'autre pour na hôtel la concert ya Ferrego la meilleur chanteur de mon pays, meilleur chanteur de sa génération. En tout cas, biso nyonso to s'abonner massivement chez Mokonzi officiel, to partager to liker awawa na la Chine populaire à Karine Mokonzi ba mama tozala kaka ba mama ya kolia ngulu ya lito imoko te nyama lito imoko balia ka ete futolia nyama mato imibale po keba na lito ya gauche e koza pene lengi nango na lito ya droite pe koza na lengi nango. Christine Kisinjora Manike alobi kieba nengo zo kende boye ozo atteindre déjà vers la mort parce que fali ozo komisa lelo ofingaye Kofi ofingaye, janvier afinga wata, afinga Kofi, afinga Jiben Piana, afinga Fali, lelo te komona janvier a commis janvier bafana, oui, mais to pesi bilan le suspect 3 ans, bozala kaka na sima ya leader wana to komona nini oyo kosala mapo bino bozalara, lelo boza lobby boza kuna lobby bopanzani après écrire histoire mususu. Merci na ba nyonso bakutani na beret rouge na nzela ya chez Mokonzi officiel. Restez toujours branchés, connectés chez Mokonzi officiel. Vous ne manquerez jamais d'actualité. Oyezo kwele la biso na internet, oyezo kwele la beret rouge. Na pesi mbote na bao nyonso balingaka beret rouge, bao nyonso basutenaka beret rouge. Et pourquoi pas na pesa mbote vraiment na mama Souriaman, na pesi mbote, na pesi mbote lisusu vraiment, hein, na Naomi la perle japonaise, hein, Naomi la perle japonaise, mère fashion the night, et si kozali nzamba zala na yo. Et pourquoi pas na liboma na Karine esika zali liboma na Karine la choupette officielle esika bozali nzamba zala na bino abatela bino bozala wana toujours na sima Karine Mokonzi Sinorita la baron la patronne po balobi yende mama internet yende mama YouTube kolo masolo. Et pourquoi pas hein na papa o nyonso balingaka Karine Mokonzi na pesi mbote na ngai vraiment na ingénieur au Canada Francimi Atembo ici kozali na Friza hein mama ici kozali balobi mwana mwasi ya douceur ya pete bongo nanu na yokate na Friza. Pourquoi pas na pesa mbote na ngai pe na sœur na ngai hein Naomi la père to suki na bino awawa to kutana na mbalasima na émission Oyelandi to s'abonner to partager, to liker et comme ça la beret rouge bien. À suivre.
s'abonner biso tout chez Mokonzi officiel pour avoir information nous Karine Mokonzi la baronne Nayeli Susu Toko Bunda Nanzoto te Big up fire, boom, fire.